Okane parquet comme ça. Ah, yo pe makambo okule manakene na moto. Na moto? Na kanga benda zolo ti awa na zuma zopo na ti. Parquet wana eza réputation mabe. Parquet wana babiso ke obimate. Parquet ozu kamere na boloko. Parquet ozu ba mi. Ezeki wa 4 minutes. Ah, na ba mida. Wana ba bi mabe. Ah, papa tika manzaro. Dans la commis boé na côté moté ma boubou na côté toilette na bimi na côté toilette na bimi troisième fois ba voka habité au Ilex kanga moté na côté boé na mona dans bien costume avant ni mobali kitoko procureur a ongenga a bureau kitoko en tout cas félicitations nani procureur na côté abongi ce bureau na otala bato ba funda kiyo mais ngape na lobite beaucoup funda na te entre bino na bino ngabe na sengi pardon na biloko nyonso mabe mais na botama na makila bitumba pesa pe ba yaya conseil na bi pesa ba pe conseil pour nga na pe nzete betela kaki Kofi tu es un grand ba musicien no mona bangwana ba mitema mabe kolekana ba pasteur. Non, balegi ba pasteur te. Biso na ba bangona ba pasteur. Bato balegi mitema mabe na Congo. Il faut moninga so na passport ka ba guerre. Bolongola ka ba rankino eza na base te. Elo on do welani ba vie na ba disque vendu. Ti lelo to koki na biso be mettre gimse te. Papa, ekobo ya bana baso ya ba danseuse. Kofi amutali bosa zo bimana yena ba danseuse te. Et ça peut preuve mon côté mais chef yokese awa soko kende ka na TV pesa communiquer na za besoin ba danseuse 5 ba royelo 500 na nana bimana mwana moins de 18 ans te ba tongola musabi que no ba kufili banga na procès. 3/4 des gens sont dans les kobola mboko eza ba passer eza ba musiciens eza ba tunyonso olingi pe pota motu asonga fana yaka beta ba concert na Brazza beta ba concert na yo betaka pota ngobe balingi na bango yo suti concert na ngana pesa Kofi lokolo yebi ko zana benemi ebele dialogaka ko boza na teke bana wana pe bazana bato ba pousser ba il fallait aller gentiment vers ses filles maman Boli misanga si ya bébé zali moi j'ai yango yo boli misanga ma tata na bino bozo positif boya potote boya bomoni France te bomoni bongola bisu no sibanga espinga na zotana sibanga maboko na ngai nazomona mato na nzambe na okitana kati na bato na sante eloko mwezaka ka ezali malgré pétage otuni miracle ya Sophie te Sophie libele kaukaki à gauche et Kauki pena na cancer Sophie libelle à gauche et Kauki amitié bilo na eti esili aka kiki oyo ifo mwami oh nzambe sur le champ oyo sauf oyo ifo mwami pena oyo sikoyo kiki ezokola kanda munamu na otala na observer yango dans un mois ce que ils ont mobimba na yena tout est après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga.
Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. N'abisibino, ba même prix de gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FC Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Stemai. Salut amis fidèles internautes, bon week-end à vous tous qui nous suivez sur Africa Info. Merci également à tous les amis de Frank Stemai éparpillés à travers le monde. C'est le tour bien sûr de notre entretien avec l'homme de Dieu, le prophète des nations, le prophète Denis Lessi. Concernant bien sûr toutes les actualités de l'heure, on va essayer un peu de discuter et puis parler aussi de lui parce qu'on a appris une nouvelle d'interpellation. On va le savoir de quoi il s'agit parce que beaucoup de pages de polémiques publiées sur l'homme de Dieu. Est-ce que le prophète Denis Lessi Kangaki, est-ce qu'elle a là qui n'a caché sur place à Marambouana, mais comme d'habitude, on va commencer par l'actualité politique et puis prendre aussi la page culturelle et citer n'a fait divers comme Tomesana Kosala. Il est là avec moi, l'homme de Dieu, toujours bien habillé. Mouton Nzambi. Je peux bêter. Yo da so ye mamuno beti nganga bena beti. Lelo doye na noir noir. Noir noir. De kambote. Mboka total mboka total mbonga to za ndei. Donc autant état de siège. État de siège. Ils ont continué. Santé. Ça va. On a na kuto kondi. Beteli mais bon.
Yo betela ndene allié na ko betela ka bo. Yanga na ka bo. Na kaka. Ba mutu na biso na zali. O atina biso bilamba. Chiko Sombele. Chiko Sombele bana lobaki. Chiko Sombele ninga za bifata la siko makambo na biso. Mutazo sala bien kaka mutu na biso na ka atinda nga ba 20 wana. Mbuta lombi. Lombi nde azotika te lombi na diezola. Na diezola ba makasi. Ah yo mdo pianga ba moi. Na boya ka ngome na yeko mona ke. Te batu malam. Mais Chiko Sombele pe azobu. Lelo oyela nga miracle te. Miracle. Te miracle na wana ngote. Merci. Po ipanza na ba TikTok, ipanza na ba Instagram, na mo miracle bituro totika. Te fo zala. Na zia moment miracle. Ozu mususu. Zali na suka. Merci. Sigote. OK. Remise et reprise. Kona enanga et Denis Kadima. Bon, ngaelo na ko lobeza Fati a tikele bango une année et demie. Ba confession religieuse. Oui, et puis tu vendre bango mingi yo mona bandika na question likolomba na mo. Atikele bango immaturité. Deuxièmement, ba adversaire ba opposition ya Congo ya na makasité. Nga la omina na ndimi na Fati po ba makasité. De Fati a joué. Mais Fati atiki bango ba sala ba marche. Ba sa makelele po ezoyer raison à nommer mututé. Oui. Vieux Fayoul Soka ke alukaka changer itinéraire à ke koto ba soda ba bendi ba chemise na suka alobika ba tchenga misaba. Le soka batikeli à la marche normale. Eh ya bimaka abima il faut que ne place ba beti mutu na la Clémozène na le mutu vimbi à l'Alexis droit de l'homme. So ba simbiete so ba simbeta au sepelate. D'accord. Eh il faut kaka ba landaye abima itinéraire. Ba tobolé ba pneu avant de il faut pas donc c'est le ba. Donc Denis Kadima lelo Kadima est parti à cause est nommé à cause du manque d'opposition. D'accord. Donc, c'est confirmé qu'il y a l'IDPS qui est fort en opposition. Le reste là, c'est zéro. En tout cas, je suis désolé. Pour moi, on a fâché, mais on a changé quand. Changé quand? Non, mais je soutenais que Kadima Kotati. Que Bounina Yoa n'a pas raison. Mais fin de fin, l'opposition, Tango Bachaki Rosar. Opposé Télémaki. Télémaki Bangonye, c'est tout. Mais ce que Yakadima Kobo Yaka la TV. Il y a mon opposition à la télévision Simba. Non, il faut la balabala. Au télévision, il y a opposition à la TV Simba. Pour fort, ma casse une opposition à la TV Zali FCC. Oui. Pour comme même FCC j'ai à TV te baola liso. Maintenant balabala. Na balabala frite. Balia ba frite kala nzote a kilo. Ba koga lacrymogène. Bon, mutalinga lacrymogène ezali Fayoul. Mais Fayoul a ngopé population ya meeting ba ebele. Mais population ya kotia ba onanzela bazate. Très bien. Merci beaucoup. Alors moi je crois que faut ezaya patité. Nomination Fati a pesi bango temps à nommer Siko Kadima. Moi je suis d'accord. Enterrement à l'Assemblée nationale, nomination par président de la République, Denis Kadima et son équipe. Enfin, tout le monde est botti, bloc patriotique. Martin Fayoulou, qui en son temps, alors bah il jamais Kosangana Kabila, jamais. Mutabomimbo Kaoyo, Mutabomimbo sur la situation dans le 18 ans à salir le côté, Fachi à salir grave, Kosangana Mutoyo. Enfin, tout le monde quand même Fayoulou un ennemi. Kosangana na FCC. Tout le monde va FCC payer na Kati, bon ensemble avec Moïse Katumbi, bah ça les bloc patriotique. Idée on a mon ondel. Bah kokate, c'est trop tard. OK. Na pesa kio eloko na écran prophétique na bien arrivera un moment. Bah mariage contre nature ko selema. D'accord. Na ça yot, na écran prophétique na vers la fin 2023. Tout le monde a telle partie et ko kende ko sangana telle partie ko kamate. Donc pour na moto la nanga écran prophétique. Ils ont comme c'était parce que na lobango. Oui. Donc bana bango batu, bana bango ba politicien. Yango na espère Fati. Nabi Fati vaut mieux devant nous na kabila pour adversaire moko. Bodo betana. Mais oyo ba serpent à cette tête. Il faut traiter na Mbemba. Il faut traiter na Bati. Il faut traiter na Moïse. Il faut traiter mais logo Moïse na bato na ba obosana. Ba député ba komi na bango bato d'intérêt. Ayaki na ensemble soko lingo bima batiki yo bakena bango bakoyo ka eteta soko bakoyo ka te atande ba okende wana ba oyate mazo ya Kinshasa azo ko ba décision bakoyate na ba ministre pe ba boyi na bango ba longwe na ba longwe no sacré ba longwe na nyos batika ni nyos sacré individuellement mais na ensemble ba longwe ba ko longwa na bango na biloko wana po batika bango vite
OK. Kabundi pe akotika te. Kabundi aza stratège ya président de la République. Yo quand ndinga zana na solo na ba député ya ensemble ya bato anate. Ça la kisa bango avantage. Bongo jipe ya gindeni. Donc biloko na nyonso déjà Kabundi na ena kamara na ena ni Kabuya. Musala na bango ya ngwana. Bango musala na bango ezali tout justement que ça la stratégie à président de la République. Très fort cité, sous-estima qui président Félix. L'erreur de l'opposition congolaise, c'est de sous-estimer que Félix est un apprenti. Félix a apprenti. Banda liboumou maman naé. Azaï déjà politicien. Opposant déjà il y a tata naé. Ayo kakata ou maman nazo soana tata né moi na liboumou ayo kaka. Donc azaï déjà opposant né. Asa koli nango aza nango ba omone yuma azo ke na système ya David. Asa neta azo ba moko bukizengi na kati ya ville mais na kizengi na yo na zo sala action. On l'avait sous-estimé depuis le début. Oui. Qui a au Kabana Kabilate. Na bisa ibino qui a dangereux au Kabana, ba Kabana. Na ye lisusu ba makambo denika dimo. Ba omone yuma a signé. A signé à l'axi bango ke na minute oyo, moi j'ai signé Kadima. Forcing politique er moko bo senga un peu forcing. Po tolobi na wate. Oui. Tolobi ole ba opposant ba zelo kona au sérieux. Ba kanzama loba bazo loba na mission de président au banga bango. Non, il a signé. A signé ka tata na ya parquet wana comme na cour constitutionnelle. Il est intelligent. Balongola qui est loco et pas à Matata. Oh non, quand on enlève les militaires pour tel dossier, on n'enlève plus. A komi kunate, pour qu'on enlève les bimite. Na cour constitutionnelle. Bon, yo sakanana fati noko na yo, ou tata moi fati pa mubali. Ana biloko biso mibali nyoso to anango. Ana makamu nyoso. Ape na cerveau, ana ba mamuso fiye ba tchaka tchaka misapité. Ozomona, ye aza fidèle. Na kibombali na donc eloko nga nazolo bana mutu azolandanga et yali que Fati vous l'avez provoqué. Fati il est là sur votre chemin. Très bien. Il est là, il a la cour constitutionnelle, il a le parlement. Le parlement, il a le Sénat, il a la CENI. Oh les gars. Il y a un miracle ni yoko sala pour yoko ma président en 2023. Juste miracle yango bazo projeter marche le 6 novembre. Mutasa za nommé de bosa marche. To boya kinde Kadima kota po batia mutu oyo aza netre na minute oyo bosali lembele mais Kadima pas un netre Kadima est netre mais on l'a mal coloré. OK na minute oyo on a pensé batou parce que yemo non balaki ba photo ebele mais aza na netre de Rossar pas aza netre parce que Rossar a défendu le président. Oui donc mutumo azaki mutu mais mutu azaka mutu. Maintenant Kabuya lobi bango so ba bimina nzela. Un jour après bango ba nzela pour soutenir ba institution ya mboka. Boy de pesa leki. Ba combattant na bango ba leki ba combattant papa ton dimato vandanye to continuer. Ba Lucas stratégie. Mais est-ce que pesa rolonga yemoko rolonga peuple sima ensemble sima FCC sima ya peuple so gaza sima batwana mêlé Denis Kadima Bimate. Le peuple est fatigué. Le côté à battu. Le peuple a comment comprendre que y a intérêt personnel. Papa, to matato qui te Félix. Ils ont ensemble. Ils ont battu intérêt na biso pe na quantité. Intérêt zali mais bango moko pe bazo lia. Ah oui. Ah bon Nico. Mais tant qu'on batika biloko wana au monde to aboto lembi na minute oyo nga na changer na ngapo na ndima kité que Kadima oza nommé. J'avais confiance à l'opposition congolaise. Natala que ouais opposition eza ngote. Donc pour ça faire l'opposition. Yo so mona Kabila a lobby mabe à Félix. Non. Yo so moni Félix depuis a comme na pouvoir le mabe à Kabila. To vandanye. OK. To vandanye bilo bozo sala leza makelele. Boye na nyo sacré. Mais bovana baninga. Nyo sacré bobimi lisusu. Donc mais maramba bazotambola malamu papa problème ezaka kiti wana ya présidence yango des problèmes ba diaba nenye
pour aibike aoli ana bien avant na aibike so président Beli lelo ikamboyeli ya comme président donc aza président par la fois ozo comprendre avant na coin mais les azabe na poste à poste tout le monde que tu vois là a besoin de postes. Ah oui. Au nom du peuple. Très bien. Biso peuple to fongwami. Makambo ezate yo le biso to le. So yo le yo moko biso to le te to ndima yo pe sute. To mapena balabala. Te to bimate yo ke do bimsanga na balabala yo mozo lia yo moko anabana na yo biso sko to vanda ka to kenda mabala lacrymogène beta biso to zo ba retard ya robota to zo ba retard ya miso to zo mbongo opération. Un politicien ne vient te dire que quand tu as quand il a son intérêt. Intérêt ezate oya te papa. Je dis en tant qu'un prophète, makambo na lobi lelo alliance eko koma na suka yango ekomi. Mais l'alliance est commis. Les gens sont en train de se détromper que Félix ne passera pas. Le problème du président Félix c'est quoi? Qu'il pleuve ou qu'il neige, il doit passer. Pourquoi? Parce que ndenge yazana ba corona biloko yebebi 7 ans. Il ne peut pas réaliser 50% un rêve. Alors so ba kataye la 2023. Réputation négociane ego beba. Donc ce qui a robeta mutuliko fait akwea. Ce qui est conseil ma que mutu ala na tomber ala na tomber. La politique c'est l'intérêt. La politique c'est le coup bas. La politique ba benga en politique. Ah oui. C'est une science. Alors science wana ezaka intérêt. Alors ndenge eza boui. Bo pika. Parce que biloko c'est dessiné. Ba tu as FCC Kabulu. Yo ana lobi ka batama équipe nini poto lobaka o mokuto mo afasaka wana nani Lupopo nyonso ko voter Félix wana gouverneur ya alandi idée ya Ngobila sali plein ko le ka faulu na batutu ale Ngobila ye ayebisi biso batutu ya mai ndombe na bizu nyonso ya graban bo voter président oh na minito o ya lingi mai ndombe wa lingi mboka fa voter faulu Fachi siko nangai na koti donc voter président Fachi donc na minute ndeto aboye comme leader na biso Ngobila lobby oh yo ni marapamba te son ndimbo se comme eloko koti te leader na biso amayi ndombe to ndimie ya grava nous les ali donc leader ya Ngobila ya grava biso to ba leader d'opinion to ko influencer mais leader na biso to tsa mutema na minute ya Ngobila ah bon donc ba viembo so bazali mais leader ana mubeso mubimba papa na sisa na c'est plano ka pona bongo ah na okomisa vous a reconnu ça c'est bien la Golia vous préparer terrain na préparer terrain na ba conviction moko po ba ba mona ngane position ezati na zako zela ba leader na biso ba pesa biso position donc na minute oponda leader na yo na poni leader na ngai ezali Ngobila OK tous les maindo mais les faux débat force dynamique de grand bandou na ngamoko y compris à cause de Ngobila na leki na ngai bienvenue langa wa komi vice-président c'est le quoi toi la ministre c'était bossi Ngobila na bisoté to kene malé meti na minute batutu ba yebike delile si na minute a voter Fati na NRC nanga on a évêque pourquoi influencer l'église de na influencer na influencer l'église non mais individuel yo on a combat na lobby NRC nouvelle église derrière na leader na bango so na voter siko bango ba tika la pointe église membre église église awa si so na ba voter ki na ni comme kadima ba maintenir en côté non c'est confession religieuse na confession religieuse na lobby RCT na lobby confession religieuse tes plateformes je suis confession. Mais la confession religieuse, au même pied d'égalité qu'RC, même document. Ok. La différence que biso doit voter. D'accord. On comprend la différence? Oui. Ngai, Konde, biso nyonso, doit voter ce qu'on fait. D'accord. Donc, na minute na lycée, na kende pas ya nani. Na kamara nanga tozali na yezaki Moïse. Moïse pa lobi ane candidat. Moïse Katumbi. Nana lobi te. Alors le quoi le bien la candidate ngai mutu nanga kamana ngai Moïse na muyambo tout ça bango bana bango candidate na moni etika ba lobité yango ke na pas président Fachi te nani Ngobila sali rapidité abwaki avant le quoi la bwaki avant nga la fidèle na swati nde na kesiko yo batu tout maindo baza pour la présidence tu as dit dans quelques médias awa
quand même cardinal Ambongo a dénoncé insécurité à vivre dans la ville à Kinshasa. Ils allaient biloko quand même ça inquiète hein. Ah Luka Gango. Oh. Mais tu la lobat. Toké. Oh. Toké. Ambongo dans la position catholique. Mais bah on va toi avoir dit puis à l'état, bah on va avoir na RNO, bah avoir Ambongo. On va ngamba peuple. Dans le bien peuple, yo so moni peuple. Bis peuple congolais. Yo ça c'est ma peuple. Mais ngapa na peuple. Ngana longwe et pas bambongo. Na pour bangote. Ngai na pour catholique na protestant. Oui. Na longwe pour na kanda. Pour na. Ba za na preuve te. Preuve bimisu na France, na Europe kuna. To yaki na preuve to pesa fati. Oh. Preuve ba pesa fati te. Preuve ba ko démontrer ngo na katia kaka na réunion na ba bengi presse. Voici les gens que vous voyez assis ici là. Même à ta porter bango plainte. To arrêter qui bangambo yango. Boyo ka mutu moko moko. Yo confesseur religieux tel. Voix no yango. Yo même si ba reporter bango plainte. Tout yo ba sango ba canoniser bango mo saint. C'est ba kanza pona fimote. Anori ta boye pité non. Alors, yé pe mbonga ko boye loko andimi liwa po alakisa que le peuple voici la réalité. Nous avons arrêté ces gens pour le principe na biso pour mutawa nganati. Boyo ka voya confession religieuse au moins combien 4 sur 6 au bazakuna. Ce que bateau ba komi kunande. C'est que bazak corrompu. Mais vous oh tala Moïse Katumina bateau nyoso bazwa soutien catholique bobima. Parce que catholique a rwanga na nzela. Balobi a Fayulu na moni ambongo ye moko na TV5. Alobi que Fayulu est passé avec 62%. Et Zali, j'ai enregistré ça. Bon, bah comme la Cour constitutionnelle. Mais il n'y en a pas preuve. Qui prouve que Fayulu, comme ça, bah tu en doute, juge constitutionnel. Bah comme la poto, bah comme on a ça va preuve. Nana mona do tukutana dodo na hôtel comme na on. Et tout fleuve. Avant d'ailleurs. Alala menga na mona ina se to pesa limbote akola la pe wana il y a problème non problème il y a problème te bon bango après la bango pourquoi ba lala ina paritaire ah et hôtel il y a masolo bino bolingi masolo te siko to sani masolo ezali que non ba ninga ba lobi corruption yo yé l'action. En tout cas, cardinal, avec tout le respect que je vous dois, même à tous les gens, c'est mon frère, tout le temps classe mon aïe, tout ça, la petit séminaire mon aïe, tout ça, cousin. Mais en tout cas, sur ce point-là, vous avez échoué. Parce que vous avez eu le temps de démontrer devant le monde qu'il y a de la corruption. Malobate congolais a commis pièce contre pièce depuis l'ouverture il y a procès il y a caméra bimisa biso longa pièce contre pièce tout a commis la mentalité à pièce contre pièce au lobby que corruption est allée pièce à pièce alors congolais en limarasus bilobé laté alors le cola bozala niveau virtuel moi je sors de votre histoire là dans zongi nanga pas fati parce que il y a c'est ce que Dodo a dit là. Abibo, so boza a preuve. Bobimisa. Bango preuve que fois le bossa président. Ah c'est ça. Ça il a raté devant Mbos. Mbos a président il y a Assemblée nationale mais avant la partie Union sacrée. Bon, il ça. Agno ko esa mutana bango. Kadima za mutana. Anetre to mutenyo sacré. Kadima. Oza netre. Te akoza netre te. Oh, aza netre ndi. Président Seni. Nani? Aza ni sacré ndi. Ah. Mais ça président comme Seni. Oza sûr? Oui. Yo oza sûr. Aza président Seni donc. Na lobité muti détesté. Jamais na mboko yo ndoto yebi mboko yo mutu moko boy aza mutu appartenance moko loba il détesté. Mais en tout cas, il faut avoir une tendance oyo. Wana ba intention toujours prêter. Non. Mais réalité c'est que soit aller naître. Nani on naître. Mais les qui n'ont bienvenue à naître. Azam Tawad. Yé Azam Moutinho a commis déjà na PPRD mosaïque. Mosaïque Denin. Non pas na bielo mosaïque. Miso afro ba mususu. Te yé to tindi pour la fati. Te kaya sala musala. N'est-ce que yo sokazale ki na yo on veut bien. Ti kaya zo sala la. Monde ya commis na ko tinda candidat te.
Et puis ça dépend de l'élection. Et dépend de les équipes. Alors, tu poursuivre par rapport à voyage à Mokonzamboka, je crois. Non, vous êtes d'accord dans le lobby? Il y a des preuves, il y a des mécontentements. Le président a raison parce qu'il a donné le temps à l'opposition de réagir. Personne n'a réagi. Après, si de catholiques, les protestants vont réagir. Alors pour gagner temps, le président il a signé. En tout cas, on a signé parce que les apôtres qui n'ont pas mais non, mais parce qu'on était fatigué. Il n'y avait aucun consensus, il n'y avait aucune réaction. Catholique peut être Bombé ou rien, l'école ou Bombé, non, c'est rien ça. Donc, problème, tout ça, on oppose ça. Moi, je suis et j'aime les catholiques parce que j'ai M. Belé, les catholiques, les problèmes du peuple congolais, il veut des hommes courageux. Qui veulent dire, voilà, tout ça, n'a pas audio yango, atabo même na liwa audio yango. D'accord. Bah tout ba yoki. Mukolo ba pouvoir en déranger peuple osani. Arobima. Arobima, à protéger bang. D'accord. Bon, lobby boa c'est ma peuple, mais le peuple n'a rien vu. Alors le monde entier verra que Fachi a été patient, il a signé. Maintenant, quand il m'a dit l'accent c'est quoi naître. Ah, c'est quoi naître. Oui. Très bien. L'accent prouver bango, t'as la chance au Fachi a chance de signer dans l'Assemblée. Alors montre-nous, donne-nous des belles élections et qui vont montrer que vraiment tu es naître. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il y a un Kalanaseni? Non. Oui, c'est un technicien. Et puis, à travailler même dans la CENI. Il secret, en fait. Voilà. Donc, c'est le même personne. Le même personne qui les ronsard et tout ça. Il tourne seulement. Bayebi, quand même. Il n'y a pas de problème. Kadima, on t'encourage. Merci beaucoup. Félicitations. On appelle ça une félicitation. Merci beaucoup. Alors, Mokonzamboka, Israël, je crois, mais Internet va avoir un problème. Président qui n'a pas Jésus, qui est na Facebook, partout, président qui est le Bemaï sous pesa dossier à Bisso. Moi, on est délai ça y a comme un pétage. Donc, il y a Tika qui n'a Congo. Comme un pétage, et puis le mati makasi na banda. Et c'est l'eau va vous un président. Jésus, les apôtres ont pété. En tout cas, na sepelité. Mokonzamboka quand même. Tenga na sepelité que nous a prié pour na pétage, na la président. Bien sûr que j'ai pété. Mais Jésus quand même faut y baper que ninga tika est-ce que osaka ninga tika Nazali na tika mais na pété. Est-ce que ça problème? Jésus au calme ouais. Ah papa pétage na tika évangile. Tété. Na tika dimanche na sepelité na maté en direct dimanche. Nga na ko na maté. Maté ki to oté. Bateli ba pesi ba mbongo. Na sante eloko ngweza ka. Ezali. Malgré pétage. Na kombi na makambo 9 mois to ya na. 9 mois de kibaba. To comment alors au moins 5 jours, séjour à 5 jours dans Israël. Le président a renoué relation dans Israël. Oui. Après 40 ans, je crois. Israël, c'est le peuple de Dieu. Quand on peut Israël, on peut Somokon. La meilleure des choses est que Fatih a fait, c'est de remettre. C'est important. Et spirituellement, nous avons gagné quelque chose de spirituel. Merci Fatih. Parce que là, au moins, Bambina soit gauche droite, mais côté spirituel. Parce que le spirituel ramène le matériel. Oui. Quand les choses commencent dans le spirituel, le matériel se concrétise. Oui. Aux alliés présidents a renoué une relation claire entre Israël et la RDC ou Mobutu Kata. Et même si on a un problème, parce que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu du Congo, c'est le Dieu du monde entier. Beaucoup de chapeaux, chef d'œuvre, président de la République. Depuis la sévère, le président n'a pas tué pas les musulmans. Parce que, à Longola, pour les églises locales. Mais on les églises internationales, pardon, ils allaient religion. Ce n'est pas une église, c'est une religion. Mais religion, on a, ils allaient dans la ramification, il y a un bon ébélé. Barab, on a besoin de a comme musulman, mais il a respecté la religion musulmane. Ça, j'ai aimé. Bah, coup de cœur, on n'a joué pas président. Donc, bon, le col à Ken Israël, à Koutani Pena, na site israélien, bien que nous avons une nation. Pas Nabissou. Pas Nabissou. Mais, logiquement,
coup de chapeau au président. Merci. Mais nous, le peuple congolais, on a dit merci à Israël pour nous avoir reçu notre président et d'avoir donné 5 c'est la deuxième fois. Première fois qu'il y a une casquette du président de la République. Ouais, mais tout qui est une casquette dans mon Merci beaucoup. En tout cas, nous évoluons bien sûr. Et puis, Congolais, au président de voyage, botika ya sala ba voyage, vous ba résultat. Et foutaka. Et go foutaka après mandat naïe, après 10 ans, après 15 ans. Bilo monsieur koya. Voilà, la diplomatie, c'est pas seulement directement. Il y a des choses que le président peut engager aujourd'hui, le pays. Et les pays là, aura des résultats 10 ans après, 15 ans après, au fouta. Il y a ça qui est fruit naïe. Banzela monsieur président ça le zabilo monsieur Kabila bandaki. Mais mutaoza loko mezanani président Fachi. Même et bandaki avant. Donc moi je crois que topé ça a chance à Kenda. Donc tout la polémique inutile. Totika la polémique il y a voyage, à ça la voyage à Bunda. Pour la léloti, mais lobby Congo a bénéficié. C'est pourquoi les Européens réfléchissent 30 ans et les Américains réfléchissent 100 ans. C'est-à-dire que les Congolais attendent la lélo. Les Américains ont un projet à 100 ans. Les Européens ont un projet à 30 ans. Non. Laissez le président faire sa diplomatie pour que le pays embrasse certaines choses, même après son mandat. Très bien. Laissons-lui le temps de faire le travail. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous allons prendre bien sûr la page culturelle. Comme d'habitude dans notre émission, on ne peut pas déroger à l'homme de Dieu. Culture, ils allaient d'abord sanctionner l'actualité. Il y a Moutunayo, le Quadra Koraman Kofi Olomide. Autour, bien sûr, il y a d'abord l'annulation concernant procès, les gens polémiqués. Et puis, retour, quand même, Congolais qui enfin, Quadra Koraman a zonglé sur Kinshasa en bonne santé. En gros, quoi que ça analyse? Analyse que les gens Kofi dérangent l'extérieur. Ok. Mais nous t'aimons ici. Nous, tes amis, nous, les Congolais d'ici, nous t'aimons. Olingi pe potango trou. Avant, Yaka, Vanda. Beta ba concert na Braza, beta ba concert na yo betaka potango be balingi na bango yo souté. Alors tika bango zonga mboka, c'est une interpellation, mais les Congolais des fois sont méchants. Papa et kobo ya bana basu ya ba danseuse, ba pasteur, ba bimana ba protocole, ba politicien ba bimana ba secrétaire na bango. Kofi Amutalibosa zo bimana yena ba danseuse. Et puis est-ce que oui, allez-y. Et ça peut preuve mon côté mais chef yoke awa kende ka la TV hein pesa communiquer na za besoin ba danseuse 5 ba royelo 500 na kati ya lupango na ya mikuse na milai na mikuse na ya peme na mwindu kende na TV na za batu ya ba voyage na 3000 boya pour na voyage bo kende poto ba royelo 150,000 na lupango o escroquer bango ti yoke boloko donc mboko yo elinga mouvement moko boiselo mo salemi au monde na ya mikuse na milai basenga voix ya fere mais bato ba bima ko ndima te yo balote yo moni petit mo ya bandu na komo et le le balote donc mutu nyonso ana doubler na Congo nous sommes un pays à potentialité à nyonso. Kofi, tu es un grand, tu es parti, mais je suis un peu déçu pour nos frères qui sont en Europe. Moi en vérité hein, même à ta mouton boyi naï Kofi a vendu malgré combat 34 000 billets. National Kofi pendant 1 heure avant qu'il ait un procès. Kofi a été choqué. Pas du fait que Bafundi, mais là il était à Yébi appelle là et au Salema. Mais Kofi a été choqué de voir nos frères et sœurs. Bien sûr. Dans 16 mois, mon nez n'a pas Kofi, pas Bajubi, pas Bengaïnga, pas Sasso, Yébi, pas Sobiso Tomona. À l'obé, pas son à Monate. À lui, pas Sobiso va danser Tomona. Moutakanyo na makasite. Tant que yoke pas musicien. Vous voyez que le monde est un monde d'apité, est un monde de kobo, est un monde d'ambiance. Tu n'es pas parti à l'église. Même l'église, on va passer un peu pour le monde à Makam. Moutoumora Zoa Moussapi. Akoma lokola Jésus n'a c'est atomo le logisio de côté les malisusu. Passer à quoi est koboté. Bana ban. Na mundimito na nanite. Na protocole. Na protocole. Tout secrétaire. Pasteur Oyo. Politicien Oyo. Protocole na secrétaire. Abimana été. Député. Ministre, PDG, Tomola Moutsapi, que nous bamba koufili banga na procès. Moutu nyonso asala.
et belé à mikonzi au bazar et belé peut pas passer bazar nana bimana moins de 18 ans te bazar tout monde la piso aux athées 3/4 des gens sont dans les Kobolamoko, ils ont passé, ils ont musicien, ils ont battu. C'est vrai Kofi a retrouvé victime et l'on Moroboy, mais ne faisons pas, laisse Dieu le punir s'il a fait des erreurs. On va peine à préféter. Beau excité. Mais conseil n'a pas fait ça Kofi. Le colonier biko zana benemi et belé, dialogaka. Tant que procès liboso sili, kobo sana te ke bana wana pe bazana bato ba pousser bang. Il fallait aller gentiment vers ses filles, au luki négociation, maman, boli misanga, si y a bébé zali. Moi, j'ai un goyo, boli misanga. Mais tata nabino, bozo positif, boya potote, boya. Bomoni France te, bomoni. Bomoni boyete, bomoni. Bomoni nanga nandenga mabete. Nakwara, quadra, bana au solola. Au solola bien. Mokolo nga na beta na TV, obenga inga obiyaka tokuta. Tokuta ni to solo. Donc, bana ko solola kana batu, oza un problème na mutu solola. On comprend solo là et puis au sanani parce que na simana au benemi basa ba combattant bo sa musala na bino na yibi musala na bino ni bo lembi ba mbongo ezoya en Afrique bo zape na posa botonga banda ko na bino chaque jour maman tata moi et les diaspora envoient des milliards au Congo bana kanda ya ba gouvernement biso africain pour ezo permettre l'économie et s'avancer. En fait, premier candidat va combattant, Yangwana. Deuxième candidat, ba musicien na biso banda Bongoma, papa Bongoma. Bombenga. Bombenga. Ti lelo mutatika souvenir le kola Michael Jackson te lelo ba vieux en Éthiopie. Ça dit il faut que ba musicien na biso pe to beti concert mo munene botongi salle mo mythique pour la génération de génération. Beaucoup ça lelo comme ba marche ici to ke na nzela bo bengi na biso ba passer na banane. C'est-à-dire il faut que la diaspora voie aussi l'effort que nous les passeurs et les musiciens que nous sommes en train de faire pour que le pays aussi to booster le gouvernement pour le gouvernement à ça. En fait c'est ça en fait. Leur combat c'est simple, c'est ça. Bon peut ça peut bango raisonner. Parce qu'il faut que tout ça va rêve, tout ça va conseil populaire. Les musiciens congolais c'est seulement immeuble na onde kota lisabiso. Toyebi même la VVC Saint-Terre. Toyebi Bible ya mutu songolo. Mais toyebi aro yo sali na Congo te oyo tikerita na patrimoine congolais. À part banze mona ba Mercedes na bino na ba Ferrari. Alors nous voulons que le peuple interpellation ba ndeko na biso ba combattant et comme réalisable na mboka na biso. Il faut pas seulement condamner bango, mais il faut aussi que nous donnons preuve des efforts que nous devons faire. On peut faire. On peut faire, si on veut, on peut faire. Très bien. On peut bousculer aussi la politique. Mais, on peut faire. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi dans les Cambamouné ne bouillé, nous avons vu ce Congolais qui ont traversé, mais les collègues n'ont Moussala, aucun soutien. Ça c'est la sorcellerie. Les musiciens nous ont dit mitema mabe kolekana ba pasteur. Non, balegi ba pasteur te. Biso na ba bangona ba pasteur, bato balegi mitema mabe na Congo. Pasteur peut imiter ma bien. Kolekana ba musicien. Premier Zabiso après bango. Pas musicien. Un musicien doit travailler ensemble avec pour son confier à Betty. Où est la Betty et Fogolin là. Il faut moninga soit na passe botika ba guerre. Kofi a koufé maman qui inde kota la tega yage pa na hote. Era ba day, era ba fête eza héros to renisaka famille. Oui. Bolongola ka ba rankino eza na base. Et là, on doit la vie n'a pas disque vendu. Si les autres coquins n'ont pas mettre Gimse, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un effort, même s'il y a des nous tous on vient. Au moment où tout ça, un prêtre, un musicien, un tuni. Maintenant, avec Kamgout, aïe, oh, a commis bon la sauté. Oh, qui bomba, c'est une matang. Non, il faut que l'histoire ici. Moudako réussir le logo ezaka maman Denise Oufati. Bako réunir. Non, a réunir ba mutu pour musicien ya kisika mbongo eza. To pouvoir eza. Ba réunir toutes les générations. Le président répète tout maman Nyakero a na senga qui trois choses. Première chose, a réunir ba basia ba leader nyos. Oui. Au sein de l'émission précédente. Nazo insister. A quoi réunir maman Olive abengi pe ba maman ya ba leader ba ténor ba solo lancer à prière après ba mi konzi ba ngomo ba solo lancer à prière en fait de compte to go dégager le Comorane. Oui. Na ajouter deuxième mission ya ko yamba ba musicien maman yo banda ngonan ba musicien nyonso aux autour ba chrétien
ba problème eza kuna ndezo mona groupe ba Moïse Mbie ba soloate na groupe ba Mai Kalambai oh yesolo oh ana loba na bomimo tika boy oh baza wana groupe par groupe ba sololate ba kanda mo eza na se wana entre ba groupe mususu oya majabu wana na ba groupe mususu ba sololate na ba musicien na bango ya basi na ya mibali basali ba camp mama creuser abse wana tozwa ba vrai musicien na mboko ba profane pe benga bango après osuki c'est pas ba pasteur et pas na biso nde koyoka makambo ko bima wana il faut présailler moko mama te mama kokate oyo wana leki makasi to bande pas maman après to suki ça il faut être en place mon fermé et puis bagarde de corps bazala wana poni bitumoko moi oya ba obeta coup de tête côté à mususu on n'est pas passer papa na mona place ba passer ba obunda ba bengi biso na grand hôtel po to ya ba kozimo to kei ba zi 3 groupes mbongo ba pesa na premier mbongo ba pinga na zi mbongo na pesi adjoint na ngai a traité na deuxième groupe to pesi troisième groupe papa to bimana boshab pasteur moko wana za bakamu wana za force naturelle te papa coup de tête na mbongo na maboko mutalali tale longe pasuki na mona makofi na inter na niveau moko paye même akobunda poete dikola mbongo et puis mbongo pasuki et parce que oh ba dollar et parce que c'est les valeurs bossa ba tuninga azar bon moi a tuninga pasteur ce sont des païens ou des hommes de Dieu ngabi des hommes de Dieu a tuninga pourquoi abi c'est l'argent alors papa ayamba ba pasteur maman ayamba ba musicien maman ayamba ba musicien profane ba musicien chrétien d'abord et puis ba profane ba pasteur lokwa ba tata baki de papa to solo na salle mo ezala wana to solo li validé d'opinion ba yo kanate ndeo mona biswana ils proposition groupe par groupe parce que non seulement ba politiciens baza ba problème na mitema les pasteurs aussi les musiciens profanes les musiciens chrétiens kofi a souffrir yo moni mutaleketa na TV a encourager aucun soutien même ata mutongo za mabe même ata mutongo mabe mais musique ne boyemba ngo na ba combattant ba bina ngo na ba feta bana ba beta ba disque mususu te ba beta ba ka gims te ba beta pe ba musique ba fali ba nini tout ça mais batango bozo pekisa bango ba beta donc moi je crois que attaque ça téléphone ka botina page Facebook botina mo Instagram oui rien alors il est temps aussi que vienne nga parce moi nga molimo grand star na biso Kofi yonde papa sikoyo tala makambo nyonso comprendre qu'il est temps aussi qu'on rectifie. Faut appeler aussi les autres. Il faut passer au temps de la réconciliation. Très bien, merci beaucoup. Parce que vous l'avez cité, Moïse Mbie, le 19 février 2022 aux îles de Paris. Oui. Il y a un pasteur. Bon, tu sais, bon, il y a un tamili moussous, un pasteur. Et puis Moïse a conflictualité. Moïse na obangela Moïse ga ba mikolo na biso ba bebise mutute mais et puis Moïse ko yoka pe ba mikolo ebelete po bazo linga ba isolé yo non c'est pas ba isolé yo po yo ka biso ba conseil te po biso to peso conseil to yebi expérience amboko alors yoka ka toujours les deux côtés utiliser aussi le positif sagesse abayaya utiliser aussi la sagesse de la génération pour permettre au fonctionner. Mais tout la période de turbulence, les camps concernent à Poto. Moïse c'est du spirituel. À cause de résigner kaka. Mais c'est du spirituel. D'accord. Tu encourager pour la première fois tout le monde bon babanza mi basala gango na Zénith. Le prophète Blaise Manzambi. Oui, il a fait na Zénith, oui. Bazaï na Zénith, je crois au Bercy. Hein? Bercy. C'est une bonne initiative pour les chrétiens. Ceux qui Moïse Salango, il n'y a pas de mauvaises choses. Mais très bien. Bande ko tuba tala biso Marlène Gaulois maman c'est le baloko mona mwasi. Nini? Marlène Gaulois, la Gauloise. Mona mwasi le baloko la mona mwasi. Ah d'accord. Comment nani? Marlène Gaulois. Aza mutabien? Aza mona mwasi le baloko la mona mwasi. Aza bien. Petite sœur nangai. Bon, on a tout soutenir yo net Arlène l'autre
Allez, l'autre, c'est la suivante, il faut y aller. Merci. N'a pas invitation officielle. Notre commune à Marambonate. Bon, yo, bandinga, n'a pas ça. C'est le clin d'œil. Bon, clin d'œil à Arlène Loche. Merci beaucoup. Vous connaissez le parquet comme ça? Ah, yo, peut m'accompagner beaucoup. Mais on a gagné la moto. La moto? Mais le but, va publier on a un journal. Mais si on a vendu, on a bien bengayo pour mon équipe penake. Mais on a coup de filet Toki. Asalini. Nathalie Nabi a na kiti na car et indela. Pour na mona batu na kwa na basaki yo ya ba caméra. Nathalie bangoti na na zu moto. Na kanga benda zolo tiawa na zu mazopo na tie. Na vandi be 10 minutes na porte ya parquet wana muziba matériel. Ba voka bazinga to koti. Si na côté pas procureur général, il m'a reçu avec beaucoup de respect. Que je salue. Papa Simba le passé, Simba la borne, en tout cas au Saï Moussala Kitoko, il pas à procureur général. Pour Batunion, ce parquet, on a une réputation mabé. Parquet, on a babiso ok au bimate. Au Tikali. Na côté toilette 3 fois, mais quand même na ki 3 fois. De Bangaki, ah. Parquet aujourd'hui américain na boloko. Parquet aujourd'hui ba mida. Ah, na ba mida. Wana ba bi mabe. Ah, papa tika masaro. Asamba wana. 4e miriza mabe. Donc na talele ngona libanda na binkolo. Kene na nga zonga na nga. Sope na ke na ke na nga. Po plaignant to yebiete. Invitation ngo yé kaka mercredi na tongo il faut na koma jeudi na 10h. Ah! RP mukusa. Na be gouverneur na biso moninga na koti makala. La nanga na makala tinga basaka fufu na mopongo ezanga te premier jour lokela de ya chambre. Tana komi boy na koti mutema bubu na koti toilette na bimi na koti su toilette na bimi 3e fois bavoka habité au Elex. Kanga mutema na kanga mutema. Ande vie sonner le bail katika masuba na présidence ngabe na tigo ya ngape na parquet général na koti. Na kota bona mona dani bien costume avandi mobali kitoko. Procureur. Aongenga na koti pe na vandi. Ah bureau kitoko en tout cas prestation nani procureur na koti abongisi bureau. Na koti pe na vandi prophète avandi. Na otala. Abi bon na yeawa bateau bafunda kiyo ba retirer ba plainte awate. A plainte ba ngaba funda yo mais ngape na lobite boko funda na te entre bino na bino mais tala. Il a fait la pédagogie. Après un conseil ti na suka. Tala conséquence, tala loi yango, tala boy. Natikilo maloba. Ngabi na sengi pardon. Na biloko nyonso mabe. Oyo bino bomoni na population na batu mususu. Mais na botama na makila bitumba. Pesa pe ba yaya conseil. Donc plénier ça peut moninga no pasteur. Oui. Na bi pesa ba ngompe conseil pour nga na penzete betela kaki. Oui. Ce qui ont touché nga na osimba. Oyo lobi nanga loba ngompe na bango. Na bango pe bayoka. Pour nga na vana nanga. Ba ba bandi nga na répliquer nanga yango na komia. Oui. Nzamba limisa esika mabeza laki. Akate na mukuse. Abi oui, nervosité zeloka mutu nyonso. Nga pe apesi mo exemple mo ya ye a édifier nga pe wana bi bon. Mo na sala sport jour mo bo na zaki na ngwa magistrat ka boy. Mutu mo ayeko finga nga na bureau tina na ameminga tina mire po afinga nga. Sportif na beta chute likola table pe na kota. Na zoye penda contre mire bo. Parce que na beta mutu ana na kufi. Mais masa mo ayeko longola bi tika. Oya olonga baro pamba likola mutu boy. Abi y a des gens qui sont appelés dans la vie à provoquer. Non, il m'a bien parlé. C'est un pasteur, au fait. Ah ouais. Un pasteur procureur. Et à lobby KO. Namone masube KO qui. Namone peut toilette nyo se dégager mamo ye yango mo ezongi. Abi esi lokoken. Na sali sous 10 minutes. Mais na hôtel mandé ni piège go za na kati.
Po zela noir na sima. Tango na koma ipe bazeli singanga biesili. O place du te akanda zala kiao. Te akanda zala kiao na nani. Na tali bato mo bazo bima na vacation nga biesili. To zela wa. Rezo ke nenga bite. Ma avocat au place au batika mutute. To kotaka. Ne do kota lisusu. Pas pour crier. De yambi abibon kende. OK ndako. Ndako. Batiki oleka. Batiki nga na l'équipe première porte, deuxième porte dans l'équipe, troisième dans l'équipe, tina porte de sortie. Na mo dans l'équipe dans la se retrouver na kana otia mutuka musika pona ozela mbango na banda tambango na kiloko da mutu. De la côte mutuka nanga. Na remercier Pokere na sengi Boskis na bato ba kwa osenga Boskis. To bimi moi na tanga komo ya moto tozali na problème na été par respect ya éthique. Na tangité mais merci. Nandenge bango ba lo bazali na plainte ba longola ba plainte. Merci beaucoup. Très bien, merci. Moi, je commenté en Mingezate. Ils allaient au lobby de manière très sage et très pédagogique. Et ça les bisous vraiment bien. La télé, c'est la place publique. Moi, je étalé nyonso. Et c'était moi, bateau, balingakayo, bazala apaisé. Vous allez libre comme de l'air. Au cours sur que vous allez libre de tout mouvement. Donc voilà. Prophète Nabi Denis si de l'homme de pétage. Il est toi naï awa. Alali na kachote. Abeti li solo awa. Son qui naï tranquillement. Nanda kunaï sans problème. Alors, et le coup avant tout nous na personne en botte José Moulumba le Bogar de Birmingham ou dans la biso. Il y a José Moulumba, le plus beau, le plus élégant de la ville de Birmingham. Jean-Marie Lukula c'est peine à PC mbote. Tant et Okoka c'est. Et Okoka. Ma mère la biso de Moulumba Barcelone. Sans oublier donc Noël le quitte Black dedans mon pote. On est donc bienvenue Langa, vice-président de la CENI. Nous Noël au Muboko. Avant quand tu as le bureau du Muboko na mungusi ya okalinga na tilo munga pilipili na citron. Tika mambo. Ba flatterie oyo biloko. Tango za ki libanda leki na ngai. Mama otangete avant. Leki na ngai. Tu sais combien d'émissions à leki na ngai na bomba et député. Oza monete. Obana obokete. Na boka. Obo salier. Bienvenue Langa. Tuzongela ba émission kala on a combiné. Ezali. Attends moi 2-3 ezalaki sur 100. Mais Mikolo et Mati. Chaque émission. Leki à Zupost. Ozaka na kena ndako nete. Okete. Tete. Kana TV. Kana TV. Torega na bureau. Na bureau. Merci. Front de fonctionnaire. Merci. Lero soki oza ça. Mabe. Il faut moi le bien. Des photos bonnes de la et ça la barre de reprise après un mois. Après un mois tout. Moi bloque côté net OK. Moi na que ça prière na bureau. Muta olega kuna te? Nani? Ba pasteur mzuba. Te bonga sambela pana. Ya za catholique. Kasi aya repana. Abe shola OK. Te OK te. Abe shola que de ça. Ah OK. Voilà territoire na. Ay revenir bureau. Faut moi on bénir. Na mo la zali. Na ko devait pas kadi. Na bénir. Te kadi makamwa. Wana dodo. Dodo kamba. Ah oko tsanga po so kotinga te pe ya problème. Pour l'année. Ah. Ah là là. Ah là il y a très bien que tu peux ana la ça va tout pour guider. Merci. Maga otanga na kaso mais Simba déjà kuna. Yo Simba déjà me content. Otuni miracle à Sophie te. Vela na cité. Merci pour la première dame de Lausanne. Sophie libele kauka ki à gauche. Et kauki pena na cancer. Sophie. Libele à gauche. Et kauki. Oyo etika ndambo oyo kauki. Kauki. Ya yena ndako le ya église ayena ndako awa kana kiti wana alinga to molanga bilama bite mama ngana mobali mobali nyoso ataza passer azaka mobali kiti selamba Albi Sophie Sophie siko tangwa sali yango azeli mafuta ya Crassus naye abetilo kama ni solo ndenge libele singa libele kauka ki yakenda ko bimana mbala bato siko mwasa na bete cancer ayo ane de nyoro mozo soye libele zo konda yango mo bakena hôpital babi cancer comme na phase terminale oyo etikali mo ndam na pese huile na bakangi liputa amitié mafuta amitié na boye ko tia yo boye ko simba te na ko la taga na tie mais c'était pas approprié c'est pas bon. Moi, c'est toi quoi? Sophie.
Mosquito, ils ont fonctionné très bien, sauf quand on a alors, amitié, on a été ici. Alors, kiki, na oya le miso. Kiki. Azo kabongo. Kiki. Oyo efungwami. Oh. Nzambe. Sur le champ. Sur le champ. Oyo. Sauf oyo. Oyo efungwami penda. Oyo sikoyo kiki ezokola kanda mundamu. Na observer yango. Dans un mois, soki ezongi mobimba na ye na. Mais pour le moment, douleur ici. À Québec examen, ba ebisi ba fibre mobile romoka mike ezali, mais tu n'as plus besoin de nani loko ba sala so ba sinon bilon na ba sala. Mais continuez ce que kenda. Babité pas prophète de l'Ésabi. Ah, kaka mo pétage au total na TV. Abizonge pas pétage. A continuer le sam. Lobi pe ayaki. Osambel. Kiki et bâtiment moké. Ce que est commis mandamboa. Et tu regardes ba centimètre à bout. Pour que na ko sala makele le moko na mboko ba to ondimate. Na wana est une émission. C'est que pour aux hommes à carence à miracle moko ba to motonga yo. Ah bon? Tika ya Sophie était sauvé. Ah, bon dimanche, pas mon été. Ti. Nazongelite. Mikolo na miracle. Miracle nazanango. Ya makasi. D'accord. Hein? Tokangi ya Sophie. Comment on s'en a Sophie. Te. Sophie. Sophie. Merci pour la première dame de Lausanne. Tu nous côté Avanda. Avanda quoi? Na kota Kasangulu. Nani? Batu balobi miracle na misika. Na lobby ce n'est pas bien. Na lobby boye. Vous avez photo là? Te. Na oya na mission procès mais azana côté Kasangulu. Au moni koto cité verte. So leki za ni Mamubutu. Après Mamubutu à côté wana. Ya ba Kongo. Côté ba Kongo kuna. Afanda kuna. Abotana mobali mamundela kimaye. Belge. Ana mwana moya mwasi ya beti ya métis. OK. Mwana kitoko. D'ailleurs na côté ba Kongo kuna. Ba Kongo so maman ndako ne kuna. Ah d'accord. Merci beaucoup. Merci ko Sophie. La première dame de Lausanne. Mutima vient na biso ko belisha ba parent Ridge. Andi Loua. La liste ya ba mususu wana. Eh oui nanango. Hein? Nanango. O abeda tonton. Wana oyebi. On comprend. Ah la ebisu. Merci. Siméon. Siméon. Hein? Sylvie, na ebi nani mtsana. Oyo wana, wasubaki. Merci beaucoup. Robert. Yes, tu veux bien. Oya kiki. Wana kiki. Oui, etondi. O nde komi mwanda metika moke. Soki etondi nyonso na yena. Oui, na mission. Merci à Bigiti. Nzamba zolukumu. Monsieur le président Spero Sol, il y a Magisel Matota, na pesio Bambote Belé, sans oublier Alain Dinamolo, mon surprise agréable Bogarti na poche. Il y a Majani Samba Kondi, Nazonga Lisusu, Nechapindi plein de grâce, sans oublier Bandegonabiso, Baningarabiso, Batelma Belé, Amédée Mackenzie, Poutine, merci pour tout. Et puis je penserai comme ça à Diezola, Yamada Dazola. Wanande Olingina Loba. Diezola. Nadjongade. Nadjongade, on a le boss. Boss Djongade. Nous avons rédit à Miss Lobby, Andimi. Andimi, hein? T'es rédit à boss. Parmi les musiciens, solo. Peut-être que Djongade, qu'on a mis somme. Pas Djongade. Ah, Seigneur, mon Congo, Tabac. Falozala. Ah, Ngio Salobien. On a profité d'un concert à Kofine dans Nazala, on a pris un côté lettre. Ah, ma bé. Mais au crypto provoque à moi le comment boyer ça là bien. Alors, Mbotalombi, Bambote Belé, Nabi va fin quoi. 20 c'est yakiti. 20 yakimisa to m'a changé ngaba 20. Oh. Alors tina moko 3 du coup 6. Si quoi tinenga au 20 mususu, au 20 mususu na mususu. Ah hein. 3 20 différents mesali. Isa kitoko. Comme bakire sili na ntena otala ngwana na leki na tali na leki. Na isa ngwa. Ezali. Très bien, merci beaucoup. Alors abasaka carton moko. Na mona kiona héritier watanabe. Ah otala. Te to kutani na nzela. Ah. To bengani ye non moi na depuis to kenda moi na zuba mota makasi 007. En fait na aura na vérité na aura après Fali na minute eza wata zo ya dangereux, il faut Fali ya pika pour oya zo ya wana moi na dangereux asiko pe matin asombeli ba instrumentiste ni so mituka a beti concert ba concert est commis à Lembi abisa papa na Lembi ngabi non il faut na multiplier a beti na Kivu
aye na président sawa abeti il faut azonga na tongo ndi entre intervalle bi papa il faut ya ofula na ye kotika tim na gina pese yote mais ntango aye opesingele kota na pesite donc kama komi na rien en tout cas mais ko kamu tuna tembe na ebike akobenga ngai abenga yo po ayebike biso na yo to sala musala na to komi ana nana kota lupanga bite papa to betaka libana to betaka libana wana ti mais makambo ya offrande to kota ina kati ta to koti bato bako mona te na zongi bona ba minemo ba uti poto moko atanga na Sorbonne mususu amutu pe ba mbongo wana kakati bango pe ba sa senga mo bofan to zongi na nzela to sa pétage OK to pété na ngana libanda et puis to bengi bato le 26 pour ngam na kokotsa ye le 26 décembre na fikin ngam na kokotsa ye na bible na Matthieu na podium OK au sa première partie sali première partie à prière té ba ba mama bang 5 minutes Matthieu 5 minutes na okendeka 5 minutes tous les pétères na batu nyonso oyo na lingaka batu nyonso pétage akin team pétage bango nyonso il faut baza na fikin basa ba banderole team pétage bana poto bana pétage nani ba team pétage a poto pe ba bimi ba mama baza Esther ba ebele mususu kutawo ya lobi ba team basa ba banderole na banderole la team pétage basimbi yango biso pétage ya lemba bani na baye na prier pour na bango na soutenir bango na tiki héritier trône ya Nzambe 2022 23 24 25 tilikolo batala mwana très bien batala nfiki ndenge yokuya po fali de ya asa zubiloko siko wata siko po fali a besoin ya so eloko te ana mettre tout déjà siko 07 au concrétiser mais tout en félicitant l'harmonie nzembo yo mwana ayembi oyo Ferregola o fera ayembi lo connaît en français wana comme oui le titre Pyromane voilà Pyromane t'as compris les messages t'as compris les nuances nzembo na kito quoi est-ce que t'as compris les messages est-ce que tu as compris les nuances les mots donc alors vous appelez coach na The Voice bango be balobi ono o faire accent biso tout aux ala accent congolais nyonso to kolia même biso to kana poto na lukaba na petit frère na ngao to tudini et peut venir na solina bango ata 4 jours moi accent comment m'attendre na biminzela tous a biso sukande on va faire continuer tu as fait un bon coup c'est une très belle chanson je t'encourage et vraiment c'est un chef d'œuvre. Merci beaucoup. Alors, conseil pour Ndenge Bazoué, coach, il y a des voix. Non, mais il mérite. C'est un grand chanteur. C'est un grand chanteur. Ah ouais, on peut tout parler. Faire c'est un grand chanteur. Très bien, merci beaucoup, prophète. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Liste. Le bali le basouka. Zone liste le basouka tout aussi. Na linga ina loba vision ba o critiquer nga alingi lo samboté. Qu'est-ce na soukati? Na souka. Toi aussi Agneso. Zoa. Ouais, Arlène Loche, tu es là. Arlène Loche. Ben, j'ai vu ta vidéo, j'ai pleuré et j'ai pété. Voilà. J'ai pété. Arlène Loche, j'ai pété toute la famille. Laetitia. Bimba. Bon, na comme na livre de vie, na comme na livre de vie, yango so comme on est à awate oza ne pongelo. Oh, bah ça livre de vie. Un livre de vie, na epongelo pe ezali. Epongelo za place au basala prier pour kota lola. Siko o za lola, porta lola. So yo li banga noté na porta loba, il y a 2 catégories de personnes après to ki ne pongelo. Luka comme on est à la na livre de vie. On a premier na liste, je salue Ngobila, le hasard la liste était le meilleur gouverneur du Congo. Oyo ayeli biso, asali libiso à Osala 15 km na Tchango, côté Anjili, brasserie. 15 km. Après, à Sali GPS pour la ville à Kinshasa. GPS dans ma voiture. Et vous avez que lemba ou beti beti au GPS dans la voiture. La voiture, c'est gagné au Kenya. ATP, Banzela, ATP panneau. Oui, qu'on pèse ba commune. Là, Kinshasa na Kura izali. Izali wapi? Oh, wana yeto Snell. Wana Snell. Mais yazali gouverneur de la ville. Il y a d'autres la partie. Snell est un national. Il y a un Snell régional. Snell national est un pan.
provincial azoskipe atiaka ampoule ministre de l'énergie provincial yoka azali batiaka ampoule après 5 secondes balamprete ampoule courant na bandako na bandako biso na banda likuna kureza oui wana eza snel kokende kopesa ngobila makambo oyo eza kilo na ete bato batala national eza ngobila te wana koma gouverneur central na lingi na ngana zwa problème na ROT na outil parquet na outil na lingi ba problème te na gouvernement central na outil parquet na lingi merci donc le meilleur des gouverneurs et puis à sali loko nini zela na sala résumé à yo soko le na lingaka yoy nani soko le bon ko lia mabe ya mabe ta ngana l'été mais na zo sala biloko ngo pa leader na biso atindi et comment il est long mona moni 9 containers il y a décoration à Noël oh ya Noël passé zaki na bonne année et kolobate vananye ezali 2 containers tika nga yolobi o tikelenga maloba félicitations au gouverneur de la ville parce que train urbain yé bato nyonso basoma bandako pembeni ya bagar boteka bandako muto ayebi na noté na informer bino teka déjà zwa eloko na okelo kesika mutu tikela muto na bere donc nde toza boy train urbain yé 300 km bato ya ba taxi bo souffrir siko bato ya ba bis bo souffrir po biso do kota la biso train urbain 300 km o nyonso na ndako na nani na rai teka avant communiquer officiel ya na peso mayele teka ndako na yo kende ko somba côté mususu train urbain 300 km biloko to ekomi ongo bila le meilleur na GPS ou a sali toute la ville ba panneau ba plaque ya bandako ya lupango signalisation biloko na ba limitation nyonso ekosala manaba immatriculation de parcelles na liboso lupango batieli okombo ya numéro ya parcelle na yo na biloko tout na couleur ya Congo tala biloko na osala snel bobo mamutanga te bino bato snel na résidence tika na continuer premier na liste ya dédicace spéciale au simi bato au simi ngai maman Denise Nakero mama makambo sali ya maki wana ebebisinga mutu na simanao et le but est que na ingrat envers jigaka la moisina bon bango wana nandima bango mais awe comme il kama ya spécial a Bedachour a sali exploit mi balé ana poto ana na parquet wana mais faut na avocat baye na ba mbongo na maboko non tango ba Nathalie Boy na lobi Bedachour nous a envoyé il y a quelque chose ici ngabio Jésus cause camarade Bedachour est bien Nazari pe na 7 avocats. 2 mususu ba ute pa docteur Jeff Ndadi Leteta. OK. Nana kek parquet na makambo. Papa na émission parquet isungi ngai. Docteur Jeff Leteta Ndadi, merci le don de Dieu pour na soutien na yo pour na parquet nanga. Abeda sur maman moko avait infirme. Abali mobali normal. Ba échographie, ba ibisi mobali mwana azobima infirme. Papa kangi biloko na ndako akimbanda ka mais babi tika mbanda mbonga yate ake ko se retrouver na kenge ake vana na kenga zela ko bota moi si libale kufi akoma boye Abeda sur les interpellation mamana opération sur 30 000 so kombi ake wana mwana kana libumba sala azeliti ya botami ye moko wana abi ba sala opération sur place ba opérer mwana na lokolezo normal les os bouger normal papa ya mwana na kenge sika zalaki ayogisa amoni image que nani Abeda sur aye allo chérie abili boma na oye tuté libale se kufaki donc Abeda sur mbongo apesi maman mobali azongi baboye libala mais moi si wana mwana wana ti azobotama ti azokola en charge Abeda sur voici le chef d'œuvre biloko ngana zako boya ye oya kopesa mbongo mutakufi après mutakufi ndena mona ki yango ekoma malédiction tonga mona komi ayaminga bien na sali prière au monde sigo a commencé à badon oyo ezo pesa le coup mon monde entier merci na ezaka pona babeze te oui te oyebi mukolo le tête au côté lo mukolo oyo Abeda sur au côté là yo na pe comme on déjà bapesaka au moins ndenge yo za bapesaka sans caméra sans photo te caméra ya te mokoto ye pas non caméra ya te yo moko ndeko filmer yo ndeko filmer yo moko babola Jipona ba elo ya ranjo wana wapi tanga bazuki ndaka mini semulai ndamba limisanga président excuse-moi Abed j'ai sorti le secret Jean-Pierre Liao
ba ministre nga nazo linga po ba osa musala. Il y a une fonction publique. Champion lié. Mais à combien de fois qu'il y a sous téléphone té. Mais azalaka misala hein. Jean-Pierre Léo, vice-premier ministre. Vice-premier ministre. Ministre ya fonction publique. Misala. Misala ya makasi. OK. Bongo nani Gilando, yepe misala. Gilando Mboyo. Ah makasi. Il y a un ministère on a bon, est-ce que yebi ministre ya tourisme Modéron Timba. Souka na ministre na lelaye. Oui. Abetanga libanga en plein défilé de mode. Oh papa. Toza yo wana bana na bazoleka biso na bakaleso boy bazoleka bazo tourner pour te voter Miss francophone. Ngande mudai président jury na Eretar. Balongoli ngai bakecha mtu msusu mais quand même na kende opesa do. D'accord. Bongo ministre oyo ya finance ba komonete. Papa nazo samusala. Te wana ibi. Ministre de finance oyo bete Kazadi. Nicolas Kazadi. Ah Nicolas Kazadi. Moutou a redressé l'économie en 2 ans. Ok. Kazadi. Yépe a yambarate. Ezara misala. Lui n'a habité. Misala. Gauthier mascotte. Ah, les boss idéal. On a Gauthier de longue date. Bon, dans le bas on a téléphone. Merci. Jimmy Boss Bella au King. Autoé. Je rappelle un bon à ce moment le pas à Koufi. Maman Koufi. Ah, Azoya Lobi. Beaucoup de maman. Prophète Dominique Condé Liloba. Bado le cas besoin mission tiré. Azaki na ba problème na parquet. Bazo nyokolo fort. Bato. Na oloba nanga suma mune ambongo te pado. Buno oza bola na manga na loba bo ke no attaquer. Bola ndakate. Bola ndate wana yangai. Tete ndai na mama Rachel Fouta. Maître Tchura Mbomba. L'imbattable. Jongade. Ketulwalo. Arthur Nzemene. FBT Paul Fikito aothateme na yo FBT otateme na tembe agence o mbongo yena 10 oziango na matongo pas Zola London City te Zola na poto chelelo yende fin na poto mais awa na kin te na comité nene Fipito na matongo Zola pe azali ba koma London City asi bango nyoso bana paradis te Zola nde l'agence solo London City. Tiga polémique. FBT Paul Fipiko. Après Zola, Azalipe, Moutalombi, Irène Mokabila, moi c'est à Pembe. Moussakata solo, Andenge Mogona Bana Nabisubana Braza, Oyo Nani Lionel Sassou, Naena Claudia, Bassia solo na Mobile solo. Na Germano Noble Yeti Bomandeke, Arike Yayo Yangwana, Winibaruti, Anthony Olongwe. Anthony na Longolio na paradis na Longisio ne pongelo pété na Longolio c'est fini asani na Longwe Valérie Mala la noblesse na poto Dorcas Monoko au président de la team pétage à Belgique maman Dorcas Mukoko Belgique maman team pénage et à France na monde entier na pese nomboté Julia Umba pe na Belgique Julia Umba na Belgique na pese pemboté Justin Panzou na pese pemboté awa ba to epongolo na ozwaka 4 nepongelo epongelo na ti Olivier Belezi na Odombo na Mete Chabert na Yamba Flori des États-Unis, Anna Inyongo, Dame de France, Bibiche Bugatti, Koloba Restaurant. Wana mwana fait rigola. Mais pas na baona ndako moko azali warrior moko azali Gaulois. Quel mariage. Très bien. Bibiche Bugatti, maman nangana ozela yo. Poto sa makamba. Blaise Manzambi. Le prophète Blaise Manzambi. Il y a dans le paradis, mais na bosanika kombo ke glissé ma Jessica Blessing. Akanaki Angola. Aziz Makokola za Angola. Aziz Makokola. Patrick Tshisekedi nani? Blaise Manzambi. Te lokuta mabe nani Blaise? Te banda kenda tokutana pete. Aibsanga otinda mbongo tilelo. Te ngai a confirmer nga. So comme Angola nda otindela. Pardon? A confirmer ça à Paris. D'abord à Kenya mon a été. Abi Abelaki. Tant que rapidement, na bengi abi avant mardi na Zeli. Akenda Angola. A ebisa otinda. Aba otinda mbongo. Pati Angola. Mais dans ce moment te yo zasu. Na suka otinda. Batigela kio. Atinga na mte. Kasabiso otinda nga latinde pe. Bongo yo za porte parole sukozolo ba mama moni. Mo yo moni ngo. Makambo ye bisinga inde na transmettre. Manzamba millionnaire, menazo kamwa. Alobi ande na voyage Angola. À partir d'Angola, mon bureau a mis tika, qu'on a des facilités à transférer.
te ya lobai na ngai loko moza awa eloko na suki silindi ba opesa ngawa yo komisio na ngola na ndimi sute wala boy Blaise akosa na mutu na yoti ha mutu na ngai me mikolo zo yamba telefone te aotinda azo préparer U Arena bon to sisa akino sala U Arena pendant ina na sisi mamnanga te ezala U Arena futaka de bandakana $15,000. Ça va. Merci. Tu sais ici. Tu sais avec Maloba on a loba olongolenga maloba. Maloba ni songoloba. Na lobi boy. À partir à lundi, vision Sikebandi. Faut comme ma baba pendant 9 mois. Na fongolo ki baba na écriture. Nde maté na nango. Comme baba 9 mois. Mandene. Na fongola 3e séance na stade. Comment baba 9 mois. Zeme salaka chiffre 9 ezongi na fongola. Entreprise Facebook zo comme Meta. Na boyango. Website na boy. Mukolo compagnie. Na boy ba nani ba na ambulance ya ba israélien. Ndenge pe na boy Meta. Omona komana ya bien. Mais alors ba Meta na Congo. Mama Meta. Yana ko Meta amuluba to fo. Ah oza amuluba tata. Muta Facebook wa omo loginete. Babi aller à Foufou. Elle est Foufou. Allez mon na muto ambassade des États-Unis. Nani comme Zita. Zita en tout cas dans une Zita mi baleo ya nani. Babi aller à Foufou. Si bala na boy Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg na boy comme na ya Meta na. Pour wana comment ba. Ils a compagnie na yé. La wasa na oyeli. Ya yende. Bobi de la quantité. Toi même associé na été. Toi pied bon. Oui. On est solo. Oh, yoko ta combien de filles? En fait, tout n'a rien. Meta. Réseau social, Facebook, et Kotika là. Mais le rôle à Somba, WhatsApp, à Somba Instagram, à Somba, bilo tourne comme yaye. Compagnie, combat compagnie qu'on change. Tout boy. Meta, tout lingité. Yeb saïe que délai ça lobby pétage à lobby. Mais yeb saïe. Yeb saïe l'homme du pétage à lobby tout boy comme Mark Zuckerberg. L'homme de pétage a boyé comme Meta. Voilà. C'est quoi tu as compris? Attends, laisse. Merci, c'est la fin. Laetitia Mbimba, pesa mbote. Il y a une gomme. Nani? Laetitia Mbimba. Laetitia Mbimba na pesa mbote. Mbimba na pesa mbote. Non, Olivier Mbongo to ose la suite. Il y a ça là bambisi moi minene boya mai. Mais pesa nga papa. Faut le connaître na bandal. Na webso. Dimanche, asala ga minene awa. Papa. Batumbi. Nga muta pétage so na komé sika ba péter nyonso ba oya wana. Ah, non, il faut l'emporter hein. Atumelanga atindinga ta 4. Et ya comment nani? Laetitia Mbimba. Laetitia Mbimba. Est-ce que vous allez na pesa mbote maman merci déjà na le dia 4 mbisi. Les minene. Nga lingi nzanda. Osainga nzanda ya munene wana. Après otienga mboto, après otie munganza, après otie lingai Merci beaucoup. Alors nous sommes à la fin, nous saluons la famille, bien sûr, Banderoutou Balingasso à travers le monde, la famille nous sommes Balingabiso. Bon appétit Juju. Oh Juju, Juju nous avons bladi à au moins avant de vous êtes à Lugalibanga. Ah Juju hein. Juju Daouti Lisolo, Nantindaki. Ah yeah. Na bladi. Te bladi à Lingilibanga, Moussakata moi Lingilibanga comme roi Moulouba. Très bien, merci beaucoup. Famille Moulouza, tonton Papi Moulouza, le patron lui-même depuis Londres. Et tantine Jojo Moulouza, maman Francine en France, maman Francine Moulouza en Belgique. Et voilà, famille Moulouza Mobimba, je vous salue. Merci pour le soutien, merci pour tous les conseils. Merci à Maël Sadiki, Papa Narenedi, Osé Ingalina et Château Onkolo, notre coordinateur. Ouais, Château. Voilà. L'homme au pétage. L'homme au pétage. Ouais. Il va pétage né dans la souki. À combien de temps Moïse? À Rokata. À Zonda Rokata Moïse Mbie. Aïe, décile. Oh, c'est fini. Là, c'est fini. Ah bon? Il va péter. Il va péter. Ouais. C'est fini. Donc, hier, il va pétage né dans la souki. Ah, bébé, c'est un monat. Moi, non, moi, je vais à péter à la tagi. Ah, ça va qu'il et commissaire Kitoko. Na boya qui est en menace. C'est ça, Boga, moi. Abima Kitoko. Mais hier, il va pétage à Sanjaka, tantôt longueur. Na o yankamba onan Maël Sadiki bana lia po na kamba akima tata na kamba te a okende edingwa kenda wapi ya idi akenda wapi ya idi alingi makamuno su te non babe azongeli kati de ba bizala azongeli suki ya changana kombo ya idi tika namoni communiquer mo azongi kati te yete idi wapi idi ngokamba nana ko madia kenda ngati
Na H. T'es comme l'église Kimbangiste. Ah, si maman bon. T'es l'église Kimbangiste. Oh. Yezo senga no yobongona. Nani? Oh, on a gagné les na tika tranquille. Allo bakane sute tika. Nani? Te va y aider tika lingi sute. Akata suki a komane ko sambela chaque dimanche pepele. Dimanche kaya pamba. Te na ba sa weekend semaine penda. Wapi? Okomone pukutu te. Ok ne ko tala ngamo. Alongwa na mukili na yo tika ye. Alongwa. Akomane ko sambela tout tika makambo. Merci, nous sommes à la fin de notre entretien. Alors, souhaitez bon week-end et batu balandara yo na TikTok. Ozo marqué ba mabe. Ba marqué nga. TikTok. TikTok na kimi papa. Bano ba komika derrière si makaka natala. Ba changer ka te ba no te ba. Ba changer te on a kimi. Na c'est da. Donc kota ka souté. Na kotaka. Na kotaka mo eloko na bimi na kotizo na kota na biloko on a bimi. Na kotaka su ndenge na zaite na bandi boy. Donc moi été. Na moni ba to ko motala pe mikolo ba ko motala bo. Bano pesa conseil. Bana pesa conseil mais sur 9 sur 10 9 bazanga na derrière. Oyo ba jeune fille. Papa. Nzembo kaka banu babuzaka nzoto mombate babuzaka kuna. Te. Na sona komi boya na kimi. Na kimaka. Kima. Na mutu. Fouillé. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Bon week-end à tous les amis à travers le monde. Merci beaucoup. On va se retrouver prochainement avec l'homme de Dieu et restez branchés, surtout gardez le sourire, quelles que soient les conditions. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Alolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. ONG Avenir pour tous, APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz,
farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Mais ici, même prix des gros ya Turquie, et ça, pas besoin de billets, non plus de visa. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Franck Semaï, qui en dankala. Twende!